Kinshasa na biso réalité ya bana kino Lobinde tokoyeba banani bakokumbela Sénat ya RDC campagne ebandaki dimanche pe ekobi lelo ba candidat na ba différents postes lelo balekaki tour à tour pe lobby liboso ya ba élus des élus pour la campagne na bango. Il faut koyeba que ba misusu pe ba démissionner to pe ba désister na ba poste na bango pour na kotikela batu mususu par consensus. Après Ligue de jeunes, bas sportif, il y a PPRD, Bengani, Rabazani, Chadari, Yebisi, autorité morale, la PPRD, Alongola, Chadari, pour Yende Azali à la base, il y a crise et Salemi entre FCC Nakash, P. Makamobele, Azali Kokumbelango Biente, leadership na Azali Koboma Parti, Balongola, Noki, PPRD, continue Vinayango. Tango bamisusu bazo se distraire UDPS Kibasa bazali kokoba kopanza sango ya Fati Beton na union sacrée secrétaire national Louise Kibasa Maliba azalaki bango weekend oyo na Badarade e indaki mabe. Loya 110 bus Transco ezalaki réceptionné na Boma le 28 février oyo œuvre ya gouvernement ya Fati Beton toujours na idéologie ya le peuple d'abord. 9 personnes bakoufi na attaque ya ADF na village Moko Nolwe ya Beni. Ba détail Bolanda na reportage signé Nathan Siata. 20 civils bakufaki mokolo ya dimanche pe lundi 1er mars ya lelo na attaque moko ezali attribué na ba groupe de forces démocratiques alliés ADF en sigle na Beni kuna na Nord Kivu. C'est là d'information et administrateur ya territoire ya Beni Dona Kibwana inscription ya ba ADF et Salemi na butu ya dimanche pe lundi ya lelo ba rebelle yango ba bomi population na ba arme blanche pe ba tumbu banda ko belé attaque yango et Salemi alors que l'autorité congolaise pe ba FARDC bazala qui alerté auto dimanche na pourquoi sur présence suspect ya ba homme na ouest ya Oisha. Na yango basi na autorité pe ba FARDC ba lancer ba opération na côté ouest pour na ko épargner ba civil pe ba liwa ya boesa ka kitoko ata mokiete to noter que 8 novembre l'équipe chef d'état-major ya FARDC général Célestin Mbala a s'installé qui na équipe na ye na Beni pe général John Numbi pe akitaki sur terrain pour na ko renforcer nyonso pour na ko zongisa kimia na est République démocratique du Congo tokolika ete na makasi ya bilombe ya mapinga o bazali sur terrain pe makasi ya président de la république ninga zali komi pesa makambo ekobonga na kuna na est mboka na biso précisément na Beni Kinshasa eleki partout. Constat ya campagne ndenge ezali kosalema na Sénat Beni Mambi na Alpha Mulenda bazalaki sur place Bolanda. Lelo ezali jour ya suka po na campagne électorale na kati ya Sénat. Campagne oyo ekomema biso na élection ya bureau définitif ya Sénat. Ambiance ezali vraiment makasi. Makelele eza de partout pe ba membre ya ba parti politique ebele ba yaki po na ko encourager ba candidat na bango. Ba ye tellement ebele okokanisa ke bango nde bako voter alors que ba sénateur bango mokonde bako pona ba membre oyo bako composer bureau définitif na bango. Ba membre baza tellement motivé et bazali très sûr na réussite ya ba candidat na bango. Na ngambu ya bandeko na biso ya AFDC balobi que oyo ya bango réussite ezali déjà certaine. Modeste Bahati azali candidat unique na poste ya président ya Sénat. Et pas ya bandeko na biso ya MLC oyo bazowele la poste ya deuxième vice-président ya Sénat et longo na ensemble pour la République bazali na assurance que oyo ya bango candidat Gerengo Valentin de akozwa poste wana. Bandeko na biso ya ensemble pour la République balobi que poste oyo ya deuxième vice-président ekozonga nde epai na bango elongo na candidat na bango Ndundu José. Boyeba que campagne esuki lelo pe élection ya bureau définitif ya Sénat ekosalema lobi. Bonne chance na ba candidat nyonso pe tokosenga na ba candidat oyo bako gagner élection ba travailler kaka pe na intérêt ya mboka. Ba mema vraiment changement makasi na kati ya Sénat. Kinshasa et l'équipe partout.
militants qui ko soutenir ba candidat na bango na palais du peuple ba se livra qui na micro ya Beni Mambi na Alpha Molenda. Un monde politique ezali stratégie na boyebi ya mutunde kontaka ezali ko échouer te ezaba oba moni mayele ya honorable ke leki makasi balinga ko tia ye poso ya bitabe pour akweya mais lelo na misu ya bato tomoni ke poso ya bitabe o batielaki honorable sénateur Modeste Bahati esimbi te lelo toza komona ke mokonzi ya mboka oyo ezali Félix Tshilombo apesi ye susu confiance apesi ye présidence ya Sénat elingi kolakisa ke sénateur Modeste Bahati atikali intègre abungisi baverti na ye politique te na yango fidélité na kati ya verti na ye esali ke bapesa ye confiance ya kozala liboso ya présidence ya Sénat. Mais l'élection c'est déjà facile, on a déjà gagné des élections. Parce qu'on a qu'à suivre la carte ensemble, on va voir ce qu'ils sont en train de faire. Après ça, c'est fini, c'est tout, c'est tout, c'est le seul et unique candidat qu'on doit faire. Il y a un Mutaza. Ce qui est président à Moka, il m'a fait béton à Wémi, qui n'a rien à ce qu'il y a. Comment on peut se le battre? Bon, quand nous avons la propagande et les cabiens, les militants sont mobilisés pour nous soutenir le candidat Nabiso. Yemo Pe Azali, donc Aza candidat Oyo, a apporté changement et en nouveau dans le Sénat. Donc la réforme est belle aussi ma grâce nae. Yango to soutenir ye. To ko soutenir candidat et Kabola Bitumba Guerrero Obnos Boyebi que non Nicole Belé les gars qui bazwa qui Sénat en otage. Mais na boanyo nzamba apesa ki akoma ki français na moi moketo kwesa ki bango lelo azali ko kende atiki kombo na kati ya deuxième vice-président ya Sénat de ko soutenir ye ndenge nzamba ko sunga biso. Ba impression ngeza que non nzamba surtout les cas qui politiquement on a gagné lelo peut to gagner donc nous avons mobilisé de télémi vraiment to gagner qu'il neige qu'il pleuve to zali ko gagner to eu déjà place wana pona ko sunga Congo ya lobby ya malamu. Na ligne madame natia éclairage moko boye na matoi pe na misu ya population. Biso na union sacrée tant tovandaki elongo na mokonzi moko ya union sacrée alobaki poste ya deuxième vice-président ya Sénat apesi yango na grand Équateur. Yango na bomoni ndeko na biso ya mwasi a se retiraki na concours na faveur ya José Ndundu Bonongo. Totikali na challenger moko ndeko na biso ya MLC. Mais hier ndenge aza wana aza élu ya grand Équateur te. Aza mwana Équateur mais ce n'est pas un élu de l'Équateur. Azali sénateur élu ya Kinshasa. Différence ezali entre ye na José Ndundu Bonongo. José Ndundu Bonongo aza sénateur élu ya grand Équateur. Nde eloko tolingi toyebisa lelo que nous ne sommes pas venus combattre dans le vide, mais nous combattons déjà dans la victoire. C'est un acquis pour nous. On n'a pas peur pour ça. Il sera déshonoré par le Sénat. L'eau et à 110 bus, ils ont qui réceptionné Naboma le 28 février. Boyeli bien que Transcro Mikoloyo, Babis, Siki, reportage Nathan Siata. 110 bis. Il y a transport en commun, il y a Société Transport du Congo Transco et ils ont qui réceptionné Mokolo ya lobby dimanche 28 février 2021 na ville portuaire ya Boma na Congo central. L'eau il y a 100 bis oyo et ko complété Charroi automobile, il y a entreprise oyo ya l'État oyo bazwaki déjà 330 nouveaux bis oyo ezalaki lancé na réseau urbain p interurbain le 13 février eleki na yemoko mokonzi mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dernier lot oyo ya commande initiale il y a 440 bis oyo gouvernement ya République démocratique du Congo a passé qui commande na bango ezalaki réceptionné na Boma na envoyé spécial ya chef de l'État Massamba Kinwani en présence ya ba délégué ya ministère ya transport pe voie de communication ya directeur général ya Transco ya madame le maire ya ville ya Boma pe ya ba partenaire et belé ya gouvernement na secteur ya transport. Procès verbal ya réception ya babis oyo etangamaki pe signamaki na ba membre ya commission ad hoc.
na kombo ya chef de l'État envoyé spécial Massamba Kinwani alobaki ke azali très honoré pona koyamba ba nouveau bus oyo eko soulager population congolaise mobimba. Ezalaki créé depuis 2013. Transco a outaki ko perdre charroi na ye du fait que azalaki ko négliger yango na babi kumbela mwanza ya ba chauffeur oyo ya ba 207 ba recrutaka pe na manque ya ba entretien mituka nyonso e bebaki grâce na leadership ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contrat moko ezalaki conclu na 2019 na société SMT pour na acquisition ya 440 bis oyo ezali fabriqué avec ba spécification oyo eko permettre une entreprise oyo ba optimiser gestion na bango. Contrat ya service après vente oyo ezali ko couvrir l'eau ya 440 bis Transco pour la période il y a 2 ans. 18 conteneurs ya ba pièces de rechange ezali disponible selon ministère ya transport pe voie de communication oyo ko permettre na bato ya Transco à chaque fois mutuka ebebi ba bongisaka yango pe bazongisa yango na marché. Toboyi ba epave ya ba Transco e comme lokola ba œuvre d'art na parking na bino ya Sifoko. Donc tokanisake mon solo oyo l'État tient à disposition na bino boko gérer yango bien po boyebi pe tout oyo soko meki makala vungule ya sire ezali kozela yo. Kinshasa eleki partout. Après Ligue de jeunes bas sportifs, il y a PPRD, Baboyi na motema moko Emmanuel Shadari Ramazani, balobi yende azali à la base, il y a séparation na bango na cash yango esali que leadership malamu ezali na parti na bango te basengi autorité morale a remplacé Emmanuel Shadari na mutubususu bolanda ba détail na reportage. Ya Beni Mambi. Kinshasa eningani makasi na mukolo ya lelo. Pambate, jeunesse sportive, il y a PPR2, Baboy Emmanuel Ramazani Shadar et le secrétaire permanent, il y a parti na bango. Azali accusé de népotisme le colaté. Aboyaki kosa la campagne pour na combattre la survie politique naye alors que Azalaki na ba moyen nyonso pour na kosa la yango. C'est là M. Chaleur, secrétaire permanent honoraire a boni penza coalition FCC Cash na ba propos nae oya kopelisa moto alors que eloko moko te ezali entre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na autorité morale na bango Joseph Kabila. Babaki seki lisusu que alongwa pe autorité morale na bango atiela bango dirigeant ya sika. Babotoli bokonzi na bango epai ya Emmanuel Shadari pe bapesi yango na monsieur Jimmy Ngalasi. Le lenge moko bapesa kiye yango, le lenge moko pe babotoli yango. Kinshasa et l'équipe partout. Base ya badarade bayambaki délégation ya UDPS Kibasa conduite na secrétaire national en charge de la confession religieuse pe ba association Louise Kibasa Maliba et les kanaki ndenge nini ba détail na reportage ya Héritier Lukoshi. Bana badara UDPS Kibasa oyo tozali komituna soki 2023 ekozala ndenge nini botala ndenge eyindi awa na badara ye bamama bapapa bana nyonso ya badara de balobi bango nyonso même moral na UDPS Kibasa maseki ezali te œuvre ya Louise Kibasa Maliba oyo azali secrétaire national ya UDPS Kibasa chargé ya makambo ya ba association na ba groupe ya boye azalaki ye moko te na descente oyo azalaki accompagné na ba membre mosusu ya parti oyo bayaki koningisa base pe balobi eloko moko te kosalama désormais sa bango base ya UDPS Kibasa. Message moko Maman Louise Kibasa Maliba memeli bango ya Augustin Kibasa président national ya parti que batikala attaché na maloba pena oyo nyonso président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko exiger bango, c'est-à-dire kolinga mboka, bonne gouvernance na justice équitable wana maloba ya mokonzi ya mboka oyo azali komema pays na esprit ya union sacrée. Maman Louise Kibasa Maliba maloba pesi bana badara 2 yango wana bana IDPS toye kotala bango
parce que biso nde miso na matoi ya bakonzi ya IDPS ezala IDPS Tshisekedi ezala IDPS Kibasa tozolanda oyo mokonzi ya mboka alobaki donc peuple nyonso ye il faut ayeba place nyonso peuple congolais aza kovanda ezali te kaka classe moko non tozali kotia en action le peuple d'abord donc tokoya na esika bamosusu batikalaka kokoma te ndenge bino moko bolandi ndenge balobi na micro ke awa bato batikalaka koya te alors que bato bavandi awa bandeko na biso bamama bapapa bana na biso bazali awa baleki na biso bazali awa donc yango wana toye lelo to palper réalité sur terrain tout le monde yango en tout cas il y a une grande population à Badara qui est délaissée et qui a besoin d'aide qui a besoin d'assistance parce que c'est ça le peuple d'abord. Kasi combattant moko a lancé message clair na ba autorité à IDPS. C'est pele koya na bino vraiment na kati ya IDPS biso na IDPS tozana député te. Toza pe na politicien te na quartier Badara Mobimba oyo ya IDPS. To sepeli ndenge mama ye to soutenir parti na biso et que de liboso. Et puis tozana population belé mais ata politicien moko azate ata député provincial azate donc biso tozotia motema na biso nyonso na maboko na bino. Mas qui ezali te IDPS Kibasa parti ya Augustin Kibasa Maliba balobi bakoniata pe bakokoma na barekwa nyonso esika nini base na bango ezali po bafandisa idéologie ya le peuple d'abord pe ya ye moko moko atombolo mukishi président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo Fati Béton boyende ezalaka. Merci maman Louise Kibasa Maliba bunda ezokene bien 2023 match kitoko. Oui, IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Beltexco azali ko continuer ko servir bana Congo bolanda esika nini bokoyi kozwa ba produit Beltexco nyonso na reportage oyo. Esika kosomba ezali partout. Tozana wenza matete. Oye pa distributeur na biso babengi papa Zixé Ramat. Oye na wenza rond-point ngaba. Tozali na maman babengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Et pas ya magasin na biso Beltexco ezali. Oye siko na wenza ipen okuta mama Konde azana ali distributeur ya Beltexco. Oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage. Kuna magasin na biso ya Beltexco ezali. Oye na wenze ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Beltexco ezali wana. Ba distributeur ya Beltexco bali na Avenue Sport na wenza Gambela. Oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Beltexco ezali en face ya Olela na wenze ya Liberté. Ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Beltexco vraiment mosungi mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. République démocratique du Congo est un ingrat lelo monde entier ezali ko célébrer journée mondiale to internationale ya reconnaissance kasi esengelaki kosala nini pour journée oyo efetami malamu ba détail na reportage ya Naomi Pila. Initié en 2003 précisément la Pays-Bas, journée le 1er mars ezali dédiée journée mondiale ya ba complément. Journée yango ezali penché na bato bazalaka le plus positif na mokili. Mingi bao balobaka bolamu ya bato. Tout noter que mututu être humain azalaka na posa ya reconnaissance pe koyoka maloba ya kitoko. Yango le 1er mars ya lelo ezali dédié na bato ya maloba malamu. Kolobela mutu malamu ebungisaka humeur pe journée ya moto ekoki ko éviter ba suicide et même kosilisa ba maladie ya ndenge na ndenge. Zalaka na habitude ya ko complimenter ba membre ya famille na yo, mobali pe mwasi na yo chaque tongo yango ebakisaka bolingo. Complimentaka bana na yo et formaka personnalité na bango pe epesaka bango confiance en soi. Kobosana te ko complimenter entourage puis ba collègue de service na yo yango ekreaka bonne humeur puis ambiance bisika musala moto azali être social ye abengami ko vivre na société elongo na batu yango mesala ko créer pe ko partager joie pe bonne humeur bisika nyonso ozwami tika maloba mabe ya kotulaka pe kotongaka batu mingi kofinga ezali malamu ata mukie te na cadre ya journée ya lelo dédié na ba compliment biso KNB magazine tolobi
tolela bino makasi sans bino to coexister te po bino nde bolandaka biso pe bino nde bopesaka biso makasi tosala mosala lisusu kitoko tolinga bino mingi botikala kaka wana mpona kolandaka biso wana eza compliment yo pe yebisa moninga aza pembeni na yo yebisa ye compliment moko. Kinshasa eleki partout. Nini balobaka ke bana oyo babokwami epai ya bakoko bazalaka impoli sujet intéressé biso na kanbe mokolo lelo bolanda reportage ya Miti Mafuta na Beni Mambi. Lelo na Kinshasa tokoma komona que la plupart ya bana oyo babokwamaka epai bakoko bazalaka mingi bateti bayokaka te pe lisusu bazalaka mingi impoli pe mikolo bazalaka na autorité likolo na bango te sous prétexte que bakoko na bango bakolinga te et puis bakoko na bango babondelaka bango mingi. Na yango magazine Kinshasa na biso tolingaki toyeba nini esalaka ke bana oyo babokwamaka epai bakoko bazala mingi bateti. Bala mingi oyo babotama epai bakoko bazala mingi te ndenge nini biso bakoko tomesali kaka kobondela bakoko tolengelaka bakoko na olinga te koko langa mutu biso abeta ye yango na moke biso tolengela bakoko mingi me na kolengela bakoko la biso toyeba te tosala kere bakoko la biso bazokoma teti mingi po biso tobondela bango yango na moni ke bana mingi bazalaka soka boko mepa koko bazalaka teti bazalaka do makamora ya makasi po biso topesi bango teti tobondela bango mingi. Omoni ke conseil tokopesa la bakoko la biso po bazokoma teti po biso moko nde topesa bango teti boya yango bakoma teti me mikolo biso pe tokomi kobwakisa bango tokomi biso bazosala mabe tokomi kobeta bango tokomi pe kogangela bango po bazonga penza na nini oyo bazonga penza normal po kobondela lekaki eza ça dépend oyoki ça dépend koko penza za koko penza aza penza koko oyo atangi mwa ndabo mpe ayebaki koedike bana na ye bongo ayeba koedike bakoko te abebisa bakoko ese eza normal te eza sadepanya solo bamisu bazali abokoli koko abebisi koko akotangisa koko te akobeta te akotinda te nini te mais eza na koko misu basekete leti biso mama na biso nde azalaki koko asakani abeti apakoli mpenza pilipili omona mo mokolo mona okomi na kosilika mpo na osali ndenge otya mwa pilipili basakana na ngai te boyo obokola bakoko obebisi koko po ani eza nango ça dépend te bato wana mosusu baka biloba loba koko wana bokola ye bana nde babebaki te bongo mpo na olinga bakoko nde babeba soki oyo abokoli bana nde malamu akobokola bakoko bien omoki abokola ye bana mabe ndenge na ye ameme otina bakoko mais soki abokola ye bana na ye bien akobokola bakoko na ye mpe bien. Bon, moi aussi je regrette de ça na comportement oyo ekomi boye po ya bana na biso babeba pa bakoko biso tokolaki bien éduqué bakoko bakomi soki akobokola mwana na ye akobondela ye mwana azwi ya retard akotisa ye apiki kutu na ndako polele mwana azwi zemi omona ntango mosu bino baparent mwana nabo tolongola ye tobengana ye nde ezalaka omona parent na biso akozwa mwana wana abandi ogarde akefuta na maternité abandi obokola na mobali ya mwana wana koma ezosala biso mpasi po baparent na biso bazopesa biso mpasi parce que bango deya bakomi mikolo mpasi wani koya kozonga mpa na biso eza malamu te donc mwana soki aza mwana il faut koéduke ye eza te koko babebisaka bana bato eza malamu te mpo bakolisaki biso ndenge wana te il fallait bakolisa mpe bana na biso nde bakolisaki biso vraiment je regarde de ça ke bana tokole mpa bakoko bakateti na sens ke bakoko balingaka mingi kogate bana ya bana na bango alors ko bagataka bana na bango fe nango monake bana bakolaka malamu te mwana azosala mabe ye koko nde azomona yango normal azosala malamu azomona tunu normal c'est pourquoi préférence bana balingaka vande mpa moboti na ye mpo abokola ye akola na condition ya malamu bakoko baye bakogarde bana te bazwaka place ya bana na bango bazogate sikoyo bakoko na bango c'est pourquoi bana babongaka te mingi mpa bakoko dans toutefois ezalaka mingi faute ya biso baparent dans le sens que maman asi abotaki yo na papa ntango baboti yo na papa déjà yo komi kosala faye na yo oyi kozwa te charge nozongisa mpa bakoko yango nde ezokobebisa bana alors mutu soki ozwi de responsabilité na yo ya kobota il faut fini kozwa charge na yo ti na suka ntango ozosala eloko wana kozwa bana kopesa bango mpa bakoko eza d'abord péché yo ozwi charge opesaka mpa motu mosusu ntango ondimi mokumbana il faut kenao jusqu'à la fin donc conseil ezali ke yo parent soki oboti mwana na ondimi kobanda kobota ndimi ozwa charge noti na suka c'est pas guerre ozwa mwana kopesa mpa bakoko donc soki omoni ke okoka charge te ça vaut pas la peine ya kobota bakoko boyebaki okobondela bakoko na bino eza mabe te
pona kolakisa bolingo oyo ezali kati na bino mena yango esengeli koyoba ke kobondela wana to lisusu koboya kogangela bango to pe lisusu koboya kobeta bango eza mabe makasi pona avenir na bango soki mwana asali mabe corriger ye pona kozongisa ye na nzela. Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne de télévision oyo to yelibino na Kinshasa et kolakisaka bino ba information en continu kasi nyonso na lingala banda TV banda basala TV na poto na ezalate ndenge ezalaka kaka na mikili ya poto, c'est-à-dire TV boza kozoba information en continu kasi na lingala pe boza kozoba analyse na ba détail mususu oyo KNB News ezali kokoba na ko pesa bino. Entre temps boye ba bongo ko s'abonner massivement na chaîne YouTube oyo ezali déjà en ligne esika nini bolandaka ba intégralité ya ba émission oyo to propose kabino ba extrait awa bolanda kitopé babiloko eza déjà en ligne lokola émission maboke pe émission kindoki politique bolanda na ba extrait oyo. Donc si tu comprends bien ça français on appelle ça bambote bisika zali nde a motiver yo a kembisa yo makambo ouais français nde non trop de conseils tu vois au quoi qu'il peut-être non na lemi fatigué tellement trop de motivation oui là comme on est là comme on est bon donc lorsque nous sommes bon on a essayé vraiment na mtema na comme loba. Non, batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, tu vois. La bataille de vie sont gagnées par ceux qui n'abandonnent jamais. Ah oui. C'est ce que je dis chaque fois, sur Nazali, moi je suis pourquoi? Tant que je ne vis pas la vie de mes rêves. Donc, j'ai ça la nuit, ça la vraiment tout pour nous à la montée. Même on a des visions et ça la licolo makasi. Ou tout ça chemin, mais avec le temps, Congolais tout. Pas même Congolais, tout le monde voyait qui est monté. Mangana l'hôpital que FCC quoi. Et comme la situation de crise. Crise. Ezande bosolo bozalinde baye bazalaki na FCC mingi bazako banga. Tango mususu makambo basalaki ezalaki malamu te. Lokola pe bazako kolakisa biso mikolo te état de droit nde kokanga bato babangi bakanga bango nde bakatisi nakanisi kuna bakokanga bango te bamususu bakei kuna a union sacrée bamoni te misolo bazali kozwa koto eza lisu te bakende kuna bakozwa misolo lokola pe bayokaki te babandaki kopesa 7 000 10 000 15 000 lokola pe ba député ba yike balobaki yango na bitando yike ba mususu pe bakatisi pe na ngambo balobi awa gouvernement sike koya ba poste kozala na assemblée nationale pe na sénat tokende kuna tokozwa ba poste mutu na mutu aza kokende kuna mama azali na likanisi na ye lokola na lobaki ebandeli yao kasi mutu moko oyo yebi bosolo ya Union sacrée, tina ya Union sacrée, ezalika président Félix Yemoko. Ba misusu nanu bayebi te. Pour ceux qui bayeba ki yango mama. Boni o kende ko sala consultation par premier ministre o kende ko no lobio biso toza majoritaire esenge itozwa boelelo na yokaki na radio moko na lingi kotanga kombote. Mutu moko aza koloba biso na province na biso toza na ba député ebele. Esengeli province na biso ezwa ata poste mibale na gouvernement. Mama wana kokende kosali la peuple. Ma mususu bazoloba na moni bo proposer biso awa poste ya vice premier ministre. Poste ya vice premier ministre eza na équivalent ya 3 postes ya ministre. 3 postes ministériels. Tokosenga malamu bo pesa biso 3 postes ministériels. Toyeba kokabola na bandeko o baza na lingomba na biso to regroupement na biso au lieu ya un poste ya vice premier ministre ekozwaka mutu moko esengeli tozwa misatu po totia ata bato bisatu na vice ministère obopesi tozwa 4
wana ba calcul wana pona ko salela ka peuple tozinga wana mais biso na FCC to lobby biso to koité mais kasi bato bazalaki na kati na biso na lokoso ya mbongo na lokoso ya baposte nde bake koluka bisika oyo bakoki koso na cadre ya Vodacom Ligue 1 Simba abetaki na Renaissance epolaki 3-1 mpe Mazembe abetaki na Lupopo bakendaki 0-0 badetail bolanda na reportage ya Nathan Siata. Na cadre ya Ligue nationale de football association Linafoot oyo tobengaka Vodacom Ligue 1 association sportive Simba asimposaki face na FC Renaissance na stade Dominique Diour na Kolwezi na province ya Lualaba na score ya 3-1 mokolo ya dimanche oyo 28 février 2021. Ezalaki joueur Ilungaka Mwanga ya AS Simba nde afongolaki score contre Kanaye na 20e minute oyo tobengaka Otobi. 4 minutes plus tard, soit na 24e minute, Bakamikaze baki ko égaliser grâce na Alidor Walema. Ba poule ya entraîneur Omer Mbayo baki ko doubler mise na nzela ya Rodrigue Kitwa na 30e minute ya jeu. Après retour na bango na ba vestiaire, ba rouge blanc ya Kolwezi baki ko inscrit 3e but na bango na entremise ya Alidor Waleme na 50e minute. Et sengeli ko préciser que rencontre Oyo s'inscrit dans le cadre de la première journée ya phase retour ya championnat ya Vodacom Ligue 1. Kasi côté ya Bakorbo ya tout puissant Mazembe na bandeko ya Lumpas ya Lupopo ba se neutralisaki na score ya 0 but partout kaka mokolo ya dimanche oyo 28 février 2021 na stade Kibasa Maliba na derby oyo opposaka deux équipes louchois oyo zaki caractérisé na contexte moko très particulier oyo betamaki à huis clos imposé na pandémie ya Covid-19 alors que bazali occupé respectivement première na 5e place na classement général. Deux grandes équipes ya capitale ya Cuivre bakokaki ko marquer babité bango nyonso mibale. Résultat oyo eko changer et le côté na classement puisque Mazembe atikali leader avec 36 points pour na 16 matchs joués. Pelupopo atikali 5e avec 31 points na 17e journée na ye. Ba jaune bleu esengeli ba mouye mayo lors ya prochain match na bango oyo bakobeta na Rangers AC le 4 mars prochain na Kinshasa, pendant que Mazembe akokende kobeta na Mbujima le 10 mars pour na ko jouer na équipe ya Sanga Balende pour na compte ya match moko bazaki nango ya retard ya 15e journée ya championnat. Et esengeli ke bake Lupopo azalaki privé na gardien na ye Matampilei oyo akokai kozala sélectionné parmi ba 22 joueurs oyo esengeli ki babeta derby oyo, tandis que Mazembe na côté na ye Patuka Bangu nde azalaki absent na feuille ya match oyo. Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la fidélité nabino na KNB News bozali belé ya kolanda biso à travers le monde nazaka na souci moko. Souci nanga tokuta lobby. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.